président ya ba mission chrétien les frères baptistes parce que yepa kenaye kuna yembaki na compétition ya ba jeune talent est-ce que nzamba talisa qui était et puis problème est-ce que bango baza na molimo mosantu te ya komola que puissance ya mabe eza devant l'argent ki bonzambe ekufi na mboka Congo à cause ya lokoso ya mbongo ba musicien lokoso ya mbongo bato balingi mbongo papa pona mbongo non Moïse alobi ke nzamba atalisi puissance moko diabolique eza kuna yanda aboyaki asala na ye contrat wana akimaki na ye parce que puissance moko ya mabe eza kuna apekisi bamusicien na ye ya église ke soki bokeye kuna bokufi biso tokoya matanga na bino te balider oyo ke bayaki bazwi baenveloppe nzamba atalisaki bango makambo paster Moïse alobaki makambo makasi mingi mama kotimola ko ba leader ba ndenge exposé yango na chair mpona bayembi wana papa nabike l'amour de l'argent kokamwa te bato balingi mbongo yango même. Shalom, shalom, bien-aimé. Merci Nabino Nyonstu Bozola Nabiso de partout. Merci Naba O Nyonstu Basuna Musalo. Merci Naba O Nyonstu Basuna Rabiso. Là, on a remercié Pasteur Fez Amicia, la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich, na Philo Mukwaya, Motema Bivens de Homo de Pilon, P na Maman Gisèle, Lokelo Motema Papa, Emmanuel et na Boston. Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezo Futa, Simana Ontoya Kolobake Nzamba Boto Kwaye. Wapi bien-aimé, tous les émissions de l'Onzela Lola, rien que la vérité, na papa Mbenga, autoromika vraiment solo là, bah réalité, bah vérité, monsieur Bima concernant Makamo et Salama na église ya Congo. Shalom papa Max. Shalom ndeko Alvin Beya, shalom na bana nzambe nyonso bazuli bako ya kolanda biso. Mokona lelo tika ete nzambe apambola bino, petika ete nzambe asala biso ngolu toloba biloba lobate kasi maloba tokoloba eza maloba ya bien oyo kosimba mitema ya bato oyo komema changement transformation kati na bomo na biso pe kati na bomo ya ebele na bato te tuluku na bato bakolanda biso. Merci papa Max Mbenga tokotimba moko elo nini ko loba na église ya Congo, église de réveil surtout. Bon, tant que benga na pour émission, à un moment nenga na yate. Nenga na yate na lobi pe moi mingi. Obi que ngana yo biloko belé to telebela na mboka oyo ba finga biso ba bamba biso ba mabanga ngazo se rappeler tango pasteur mo mankioniste akufa kana kenda matanga na yako kima po ba pasteur ba ngaba beta ngai. D'abord au Kima, alors depuis un certain temps, nous avons eu des po et belé toloba, lelo yangoyo et mon ani polele, j'espère que bandeko babamba biso mabanga, bako zona courage, bako senga biso pardon, na oyo, na mauvaise image au bazaki nango pona biso. Toi la télé te pona sentiment. Tolobaka te pona roloba tolobaka ndenge bible lobi soki sentinelle aussi ndili amoni danger à sonaka trompette. C'est la mission que nous avons. Et donc à l'ebosso na semaine oyo Alvin Beya et salinga pasi ezali dossier ya prophète Joël Francis Tato. OK. Na ebisio que pasi onga na yoka na sonyo na yoka. Je pense que nous devons parler. Et pourquoi? De Colvin, beaucoup de jeunes qui sont venus dans le ministère vivent pressé. Maman Nazol Balilo, tout ce tolobango, tout ça qu'à répétition. Mais tolobango via Oloni Lelo, Obuka Lelo, via pressé. Baponi basa sans Zambé, balingi ba impressionner Zambé, batali salabato te bango ne baza danger, bango ne bakangi maman Zambé na mboka oyo. Tala ridicule, tala scandale. Heureusement qu'ils en a kin. Na ba mboka misusu, mais on devrait l'interpeller. Dossier oyo leki oyo. Et voilà. Oba bimisi féticheur. Je crois que tu as des images. Ndeko wana atikala kozala féticheur te. Atikala jamais kozala féticheur. Azali petit na nga quartier à l'époque dans ndeko va na yolo.
tant nazovanda na yolo sud tozalaki même avenue na bango balabala moko baza baleki oyo asalaka na ye te avandaka na ye wana baza baleki oyo balingi mwa biloko na bango makasi wana bamelaka mais atikala jamais kozala féticheur. Je vis comme tout le monde dans les réseaux sociaux. Ndeko alvi na longwa na njili epai na vandaka na ya mbangu en kilote kokende ko vérifier na famille wana na koma na famille na tamboli balabala na zuba témoignage ya bata quartier ningani balobi mwana na biso atikala jamais kozala féticheur. Leki tant mazali kovana yolo so nozobima mwana honorable babi ke nga zala candidat député maintenant nga sala ki volonté na ye aboya ko bimisanga tek anomaki bato na ye. Alors c'est comme ça batika nostalgie wana babenga honorable no baba leki o sur moi koko c'est moi dit baba petit na biso à quartier azalaka bien des fois zalaka moko ba leki hein bilolo bango bamelaka wana boyeboye mais azali leki atikala jamais kozala nganga. Mais nini a se retrouver wana et pas Francis une bonne question. Prophète Joël Francis Tatou asalaka ne maman kiona na ye entre guillemets mais oyo nde mankiona ya oyoko nzambe a exposé ye nzamba bimisi ye. Il est temps pour lui à se ressaisir. Je n'ai rien contre lui. Sogazo Landanga, j'ai eu à travailler avec lui. Au début, dans une activité, dans une comme structure, ou à Bandi Ango, il y a un reportage, mais monsieur Belé et Bandeli, il y a un ministère, mais quand je m'étais rendu compte que Biloko Moussoulo, comme il et où l'a quitté, voilà. Et où l'a quitté. Et zalaki engebenete na ilobana nzambe na bela na ko bendana. Alors, problème ya petit wana obo monde ba réseaux sociaux, au féticheur et loka liboso atikala kozala féticheur te azali mwana ndaku avant na yena ndaku asala raté baba jeune moi bien biloko ko mela biloko moi bongo negezaka na ba jeune ebele bien qu'on n'encourage pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À coopérer dans l'agence. On dit que l'agence est commis. N'était pas dans la yolo wana. Ba utiliser ba jeune belé na ba dabaman kiona. Agence ni papa. C'est-à-dire que ezala ba petit na ba quartier ba lokwa ma ba leader. Musa na bango ko kende ko lukela ka ba prophète wana. Ba petit. O na biki, o na moni ya ko sa témoignage bana ko tambola te o tamboli. Ya ko sa témoignage. Na zale ko mona te na moni. Maintenant, le cas à Petio et Vala. Et Batounaye, Batou Joël Francis Wana. Oyo, Bamemela qui est Vala. Bamemele Vala. Vala, Yorozala, féticheur, boy. Ba expliquer. Ba expliquer. Qu'est-ce que ça compte? Net scénario, moko. Netité. Scénario. Théâtre de chez nous. Mais ce qu'on a, c'est théâtre Mamwanzambe. Bakena petite. Au moins, petit, avec quoi il y a un scénario. Mais après que le petit. Et ça qui m'a dit, Manzam était onction de quoi ça qui était. Mais tout on était dans un Zambie, Somawa, na prophète a semi père à ciseaux. À attitude, mon pays, on dirait l'eau comme malongé, l'eau quoi sérieux. Nous avons une théâtralisation. J'ai appelé le petit. Je cause à Bavoy Statine de la Kyo. Et puis le même jour, tant que l'eau comme Salemi. Tanaki na yolo na kena ndaku na bango na tamboli 4 konyo soto ya quartier na rope petanga pa zoya petanga zoya anoya ye na ba maître na bato bato agence ba commissionnaire voilà na ba commissionnaire ba zoya et voilà petit qu'est-ce qu'il y a vieux toso et voilà oh yo zalanganga vieux na zalanganga donc boye bani nae nena yeba na yo OK. Oh, nene na yeba na yo na bi petit na ngai ya quartier to yeba na ye abenga honorable petit na nga tozalaki na bango ndako onga no futela nti après 3 parcelles donc petit quartier ko ozo betisa mutu papa petit vidéo que nzamba sali délivrance Monsakoli prophète à Sakoli peut à délivrer féticheur à délivrer oh là là
nyonso tomoni wana eza théâtre moto asimbi mpe ciseau théâtre yesu wana kibonzoto c'est la manipulation wana ezali kokosa eloko ya molimo eza te wana yesu aza wana eza théâtre de théâtre alors j'appelle le petit wana tosololi na ye nabimi na ke nazongi na nga comme nava na njili na longwe na ozonga nesu na poko zeima na bi dossier efonga na landela yango mpo bato bafingi biso mingi bato bakaneli biso baconvocation sur convocation bokeno tolembi na bi dossier oyo nga fana nango ntina suka naye kozonga suka oluka mpe evala oza ovieyaka naza nakuta na ye na présence ya bato yibisangi evala eza bivie oyo nyonso Joël Francis asali wana eza nango lukuta biloko nyonso oyo babimisi wana oyo bamaseke bakibanyongo nyonso tomoni wana basaki wana abivie lukuta nasi yo moko mpo eza na video le peti yango alobi nga nazwaki ye na audio peti ya bilu na bime evala yo oza nondoki nga soki otambola na yo tena vie te kokimanga te yo so oboyi nga papa na lisusu osunga ngai mais papa Max Bible ezolobaki soki ke bachasse démon moko ebele bakokende basanga baye kota mosusu bademo ebele baye kosangana bakoteli evala te achange na ye nabe yo oza journaliste d'invest amoni lelo toi j'ai dit lobi vendredi nakozwa caméra nakozosala émission na balabala wana bana na ndako ya bevala nakolobisa bato nyonso tuna chef ya quartier est ce que lelo bafetishe babomba na lisusu bazotia bapano baotia bafetishe lelo babomba na lisusu ta base présentaka et puis lelo fetisha tozomona bona bacostume bafetishe bakomi bapatron bazali eza sous secrétaire basi bamibimisa l'état congolais pa yebi bango yo monaka te bafetisher tosalisa mbasu tosalisa boye bazotia babanderole na bango mais mwana wana tikala kozala féticheur te mais nasala mise au point nde tozoloba c'est pas que toza contre mpona na nini ndeko moko alobi non omei na mboka na biso so moto azomata akomi na quel succès quel komata quel succès mais mata nayebi bato ya nzambe bamata na ndenge ya bien bazali na mboka oyo bato nzambe ebele baza bamosusu baleka na télévision te bamata mpe na ndenge ya bien ti lelo mais oyo Joël Francis asali un scandale ezali scandale papa basalisaka nzambe te oza nanu jeune oza nanu elenge je crois il doit avoir 40 ans oza nanu avenir pourquoi nzambe abengi oyo na bomwana nzambe apesa morphologie ya bien onga abengaka morphologie évangélique par ta morphologie oyo koganye bato ebele dans le Seigneur sala ndenge biso bamongo tolobaka iko okelo okendo tambola malembe basalisaka nzambe te ndeko wana aza féticheur te wana eza montage wana ezali lokuta wana ezali manipulation mpo na alakisaka voilà nga naza na nguya nga aza na nguya bomoni féticheur mais epuis namona yango mpe po akwei kokweya wana eza scénario tika nguya vanda calme Alvin tika nguya kotanga komona pampamba te mpo nguya eza Yesu Kristo akwei mpe epuis obi mbongo azwi 15 000 francs congolais. Bon, 15 000 francs congolais. Hier, à se retrouver pour la mais on peut expliquer au biso papa. Parce que après, on a changé sous ma loba. D'après les petits, ils ont copté, ils ont copé, ils ont les maka. Mais avant le lobana, il y a un prophète, la commune à Lemba. Tobandaka koloba, azaka pe spécialiste na mankiona. Tozoloba bokeba e. Bokeba église nyonso eza kokota te. Prophète lelo moto ningana oyebi pe na Lemba. Ane ko sala ba ple ya koloka otamona ba amen boye. Ngasi na yebisa ke yoza otikala jamais kozala prophète na yebisai. Nabi yo mo pe na sa mutema. Oyebi kozala ka prophète te. Aza spécialiste na mankiona. Obi ko ba mususu mambweni. Obi ba ko mozo na l'église mankiona mambweni. Donc ba miracle okuta. Comment on se CD, comment on se nini journal. C'est-à-dire que mutumo yebi Max bien
ayo sa pasteur Max aza boye et yo pe na église ba betio yango bazo sala ngo même ba konzebele ya mboka oyo ba koya bazui ligorodo bazui ntaba bazui mbwa bakundi penza en complicité na garde corps en complicité na sentinelle ba ko kuna na lopangu na yo bakundi pe yo yebaka te ale moko oyabo on met surtout bato mingi azana mbongo na ye alingaka pouvoir mais depuis un certain temps banomaka été azana jachère à paiement baba non en tout cas il y a un problème basala alléluia tchakara kande basala kana boy espèce de sanga a ilo moïse a bakepe alléluia bas ba fente bo pas pour au moins pas babimise keko au moins pas mbwa pola amoni eloko basala yo nzoka zana donc coupe na sentinelle coupe na bagarre de corps hein ba ko sala eloko wana pona kolakisa ete soki makambo ezosimba te so bazonome so ministre te voilà hein et c'est comme mauvais sort ezali c'est ça la manipulation c'est ça finalité zani kobimisa mbongo neti na ka Joël Francis Tatou kolakisa ke ye naza danger ye nakangi kin ye naza prophète par excellence ye boyeboy so tozo ba lokuta aya to benga petit wana evala avanda ayebisa biso to sala émission totanga te totangi kombo na ete pourquoi totangi tomoni yango na ba réseaux sociaux bango ba publier puis ko remarquer premier jour ta ba publiaki batiaki petit ane vala mobimba maintenant to sala émission na Perfect télévision maintenant ba kati mutu bakati mutu deuxième jour bakati mutu non prophète Joël Francis nous vous aimons beaucoup ozana morphologie évangélique metambola malem oyo penza oyo ko ezande lukuta na oluka ne kombo komane o qualifier non sanga kombo lukuta penza lukuta ko mensonge na français lie en anglais donc oh ma farce ko vraiment boluka c'est ça l'escroquerie spirituelle c'est ça la manipulation parce que papa Max Mbenga manque on est là tout simplement que pour fabriquer miracle ya lukuta c'est ça non manque on a habité ba moso ba lokota ba terme ngwapi manque on a comme na mususu mambwene ngaba baki mambwe ba mo yabise ba spécialiste bazali babita il faut bolo bakango mambwene wa ba terme nango ezapela ba CD comme yo kombo ezo bima na église comme on mususu CD ba typologie ya ba banki ona toza ba CD toza ba journal toza ba mambwene toza pena manki ona ozomona de ezanine eza montage un scénario bagelu ke la ba petit moro bo bazwa ye liboko liboko lelo batielo komoko libende moro awa na kati liboko libende wana waki na église na biso pona omeka ngai babiseke ke biso angu ezalaka batielo libende mona likolo libende mona liboko lelo neti oyo muteni ngana wana na fikini ngamo témoin que na reportage na sunola kutu na bi je ne diffuse pas biloko buzoba pa mpambo ngamo histoire te ngai moko mankiona bazu mutu batie soit des soki plate soki na lelo nzambe na ngako sala nzambe bwela nga ba ele père à ciseaux papa banuko beta banuko ko sambela yo kanuko sambela bazu paka wana bazu wana pe batozo yemba papa simba kiti atebo bato agangi liboko zongi normal c'est ce qu'on appelle le mankiona nyonso apo ya kozwa gloire koluka vaine gloire bamona ki bana bango ne bana nguya parce que moi anakin oka terme o ba grand c'est ça école ba grand pasteur biso ne to ba grand pasteur biso et puis yona ndimera ba KDC biloko abo pazana ba KDC biloko abo ata yo mtotonga ke église ata yo mtosomba avion pour na église le même jour wana aussi carton rouge papa toyo kanam interview bosa ki na oui ça ngwa lukuta lukuta
Aux féticheurs. Et le côté, bon, on a ça fait 4. Maintenant, tu connais comment. Les amis m'ont réseaux sociaux, les amis m'ont caméra, les amis m'ont qui fait ceci. Tout le monde sur un gars boui. Vous sous candé. Kaboui na singano na ngono. Si vous le côté. Singano comme ça quoi. On va tirer la loquette voilà. Mais il y a un pantalon to kati. On va to kati pantalon to kati na tirer la loquette. Ni à côté. Elle bandit. Nous a féticheur té. Et le côté fantine na les bigoudi. Parce qu'on dit ba kuna ce qu'on va publier comme féticheur. Ah, mais on est dit ne ba réseaux sociaux ni atina mon comme on. Na la tiango bongo. Moi si na bureau na. Na bureau na. Na bureau. Donc on va ko loko bata bureau. Na bata bureau. Bata bureau. Donc toi ba yo ça féticheur. Ah, na fait 7. On a fait 5 000. Skulu ina no batana ni no basiko nani ndeko na ngai nani evala. So okomi bondi ba panzo mokimo bimbo ça féticheur. Na mungu tele kila enfant. Na mungu de tokuma ni fo. Tokuma ni fo côté. Na mungu tele comme ça enfant. Ce qu'on compte au salani. Hein? Faut porter plainte. On porter la plainte. Faut porter Francis on a plainte parce que on a faut porter plainte. Fallait pas à Samson Makasi, à Milinga Makasi. Fallait pas à ça ma réseaux sociaux. Le yo est baki na hotel. Non, mais bien on côté. Non, on est na stima mi so ba. Et puis nous tourna au to gagner na yi. Et les goûts à beauté, j'aime ça non beau na nga. Ce qu'on va faire son bon combien? 15 000 francs. 15 000 francs. 15 000 francs. Ce qu'on bon on sait non ni. Bien on côté na yo. Aux hommes c'est le bango. Donc ba ça moi ici pour la 15 000 francs congolais. 15 000 francs congolais. C'est lui. Nous tourna qui ne connaît pas ce moi na ndenge na aller na mtina biso. On comprend. Ce qu'on va filmer que wapi? Na prière église. Na carte église. Na bisemeri. On sait les témoignages. Non, na témoignage. Donc voilà, c'est quand on va ça quand on a tout quatre assises wana c'est tout. Moi ce que babiloko to moni wana ba tete wana. On est en montage, on est en maramnaï, on est en montage naï. On na eka boui. Quand il a sa boui, à part que tu couches. Ah. Lobe vala. Na eka boui, kagaboui. Il y a aussi une réputation en Maï, j'ai un peu parce que bateau tout balando na ba TV mokili mobimbo epse baroni. Non, c'est bon, non. Les bâtiments, le couteau ou la selle pour nous. Les amants, le couteau ou la selle, les amants, le couteau, les assez fort. Yo ça féticheur et voilà. Non, on a féticheur. Mais comment prophète Joël Francis a vu son féticheur? Les montages, les amants, les montages. Ko kene kuna ndenge nini? Pour nous comme nous. Pour nous faire qu'on est selon nous, c'est tout comme mon peut-être on moi bien. Mais na comprendre côté à publier dans le monde entier. Parce que la famille n'a plus de sol bani. Avec si faut là. Yo sont mariés. Ah OK, na balade. Mais est-ce que famille bande kono ba sol bani? Ah bani on ma se moi makasi makasi. Basili fort. Babiloko sani. Poto moni wana. Na yebi ngoti. Israël. Batio ba maki bakinga. Na yebi ngoti. Siko yuti wapi? Ah. Leo na bongo église on ma sema montage na yebi ngoti. Mais yo ça féticheur non? Non, on t'a mon moi point. Ce qu'on a pembé là comme banga yo voilà. Pas tout le monde qui m'a. Et voilà comme banga yo. Ça m'a dit pas mon le vide balo sur la melanga. Mais chemise on a donné tagi. Chemise on a teka ya mo. Soka bona na yo. Ah. Parce que voilà, tu as tout mbongo na ngate. Soka bona na mabete. Na ko fadi. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, Papa Max. Aussi vraiment du comment on a motema. Et moi aussi on va kanda vraiment les amis nous disent. Et ça n'a pas c'est pour naïbi. Baba petit na biso quartier na so bima honorable baba petit na biso.
tant nous va na yolo honorable moye bopa emsu na tonga l'époque na qui véhiculer emsu ya sokoli moi carré hein moi loko peso encourager baleki a bien bana botosi des fois la bango ezaka rande na ti koloba na c'est il est vulgaire mais bana ba yibaka te bana bien gentil osenga service aboya service te et qui na tongo comme na poko to vandi to solo là et mon tongo ba konzi bana respect na nga ko loka donc na koti likambo po na yebi a petit nanga et puis écart 3 parcelles de kaboli biso puis ça féticheur te yango non nga na epona na témoigner en anglais to testify na epona témoigner mukile mubime yebake ba conseiller OK obisingana abisinga pantalon batieka akotia mais quand l'attitude à mutu na nzambe azu père à ciseaux ati tous les séries concentration nyonso pone loko yemo yebiki ya montage pour faire tabi que ça montage surpris te wala eza vraiment ko théâtraliser autour ya ayebiki no kosa le prophète tout ce qu'il faisait là yemo yebi ce que papa master banini na ba église nguye za li soutenir que kalanza mabana ko ça ba pasteur bazo suna nguye te ba fabrication ya miracle ya lukuta koma nguye za ba sala ka ya nini qu'est-ce que ça ba amonia na oyo Kinshasa toza basala nzambe belé bazali onzanga na yebi ba pasteur oyo batoko pasteur Justin Donancé Kamba ba pasteur lokwa ba nani Roger nani aza awa aza une église awa na côté ya Victoire wana na nini wana papa bazali belé basala nzambe papa so no kotanga ba kombo bazé belé basala nzambe vrai onzamba za ko utiliser bango puissamment bazali parfois zali na mbongo le kala médiate un super lingani bazali oyo eza via le mativisme ba mona bango c'est ça le problème na bango ba yeba bango basala si mokile yeba biso toza bango nde ba kolokine balingi ba impressionner nzambe ba laksa bisonde bisonde c'est ça le problème fermé contre le Saint-Esprit eza on dirait mais c'est ça eza on dirait et moi organise que pour le prophète Joël Francis Tatou et l'oko nzamba salié à se ressaisir pour na mboko to baka te belé ba jeune belé na kati ya mboko nga na sala même mission o bakananga obi nga so nzambe te na rozala te ba deso que na kima ko betama puisque moni ba mankioniste wana eze kirite ba mankioniste wana ezali kiri mobimba ndeko danga Alvin tolo bana pasta motema ya bande bazola na biso ko boka ko ndima te ko se décourager pété ko lo batet été ngana loke sunda kwa nzambe te pasteur mota kufela yo pasteur moko te to prophète moko te akaba bomo inaye pona robikisa yo ko se décourager te eza pe bilemo atanga suka makomi boko yeba bango na misala na bango boko yeba bango na misala na bango tango ngana tozoma mama jabu awa tu sais comment toi finga biso non c'est peu aux c'est ma vidéo qu'est-ce que les gens n'ont pas dit de nous baza contre baza batanzala baza batapasi oh biso to mona musika et le to suki wapi omoni degré bosoto degré mbindo mais mission ezali ezana chaîne na ezana RTP il y a des émissions parfois diffusées kuna moi les gens m'appellent quel degré ko finga ya ko tiola lelo parce que compétition au côté de la compétition réaction par rapport à Moïse Mbiye alobi ke kuna molimo nzambe ezate ezana esprit mo diabolique ezakuna avec si ba musicien ba keneti ba okufa abimisi ba moi secret moi be okolo bani papa nenga pasteur Moïse Mbiye mingi sur le plan artistique non son dimito mtama be na yebi peke aloba mingi te et bongaki a continué l'attitude wana mais je n'ai pas aimé sa réaction je sais qu'Azalaka silencieux je sais qu'Azalaka calme mais et bongaka continuer l'attitude wana pour nanga abeti mabe na sens ni ndenge toke na église wana ba dimanche mais pendant la semaine to bondelaka
tokendaka pas na nzambe alobela biso na nzela na bango avec nos problèmes tokendaka po omona bato ebele bazwi lobiko batie loboko te mais quand na nzela mateya esala nini ekangoli bango cher ekoki kozala esika ya règlement de compte te. Ah bon? Cher ekoki kozala esika ya règlement de compte te. Cela il a failli. Ngai je l'aime beaucoup mais wana nda beti mabe et puis asala en français asala en anglais. Pourquoi? Alingaki large diffusion mokini mobimbe yokai. Je sais et il semble même que il s'adressait à pasteur Marcelo Jérémie Tounasi nandeko Moïse Kalambai baza batunaï Mike Kalambai excusez-moi. Il semble qu'il s'adressait à pasteur Marcelo Jérémie Tounasi nandeko Mike Kalambai baza bandeko naza ba numéro na bango quel que soit degré à problème oyo kozanango à l'égard ya pasteur Marcelo Jérémie Tounasi tondeko Moïse ndeko nani pardon Mike Kalambai akokaki ko utiliser médiaté. Akokaki ko utiliser médiaté. Yoka il a dit quelque part en anglais. Alobi na rotalisa na mokili ba yeba nani yo zali. Soko zoteya on dirait mo santo on dirait boye boye. Landa ba qualificatif wana. Landa ba qualificatif o mutu na nzambe na cher azosala à l'égard ya baninga ne ba pasteur. S'il y a quelqu'un qui acclame qui applaudit, c'est kaza bien enseigné te. Il y a même dans l'église la biso et puis le pasteur bazo ba conseiller communication. Même président de la République Nengazali wana, il est entouré par des conseillers culturels, conseillers financiers, conseillers boye. Quand azana ba conseiller comme pourquoi ayebinyo sauter, azali mutu, azana d'insuffisance. Voilà pourquoi il se fait entourer par des conseillers. Sur le cambo yetali communication, azana ba directeur ba conseiller bazara. Ce que tu as l'économie, le président a conseillé. Ce que tu as le spirituel, il appelle à tout le conseil. Mais quand vous le voyez parler à président oui, mais il est entouré par des conseillers. Oh, bah ça va petit président, bah ça tout autour, là, il peut le conseil, mais nos pasteurs, ils pensent que c'est mignon. Voilà pourquoi les lots, sur le plan communicationnel, bah faute, bah déviation, comment, bah kake et alliés belé. Au fin de la aventurier, des termes qu'il a utilisés là pour la pasteur. Je pense que le pasteur Moïse doit demander pardon à l'église. Ah bon? À 5 églises, pardon. À 5 abisopé, pardon. Tous a besoin de bangwanate. Si c'était lors d'une conférence de pasteurs, une conférence avec les hommes de Dieu, aïkolo bango, mais on a une église, la Bible nangai. Na kaye na ngana on a bondé Seigneur lobela ngai na nzela mombu na yo. Est-ce que nous makamba lobeke na komango pendant une quinzaine de minutes yo zaka pona lobela Marcelo ko lobela nani Mike Kalambai en quoi ça nous édifie? Est-ce qu'on en a besoin? Et pourquoi il est dit seulement en ce temps-là? Pourquoi le bagate? Baye bani, il y a un problème. Bien, tikana le balan boy. Pourtant le robeta kake donc moi personnellement, ça c'est mon point de vue, c'est que je dis là n'engage que moi, mais avec moi je le mukepe toza nango ya mamanzambe, na moi mukepe ya classe na kanisi ete procédure, méthodologie à utiliser wana, ils ont bien été cher et vous avez si qu'un règlement de quantité. Ndeko Alvin, yo kasi ba catholique baza ba problème te. Baza pele ba problème na bango, mais jamais comme on a abezu bulungwendo. Abezu bulungwendo aye pour le lobela abenzukudia baza ba problème bandongwa na rapé yo so monango en pleine comment en pleine prédication ben un moment homélie hein abe bidia ani ko lobela abe moko boito abe Saint Alphonse ani ko lobela abe Saint Joseph bango to ba mesela do so monango ils ne le font pas. Yango sengena makambo ya kibonzambe awa esenge mamwe belé l'état congolais aluka comment ko aider biso pour ko réguler n'est-ce pas ba nini ba makambo ya l'église opposo sala soni ailleurs on devient pas mesela do la ko la muki olala ko la muki mais biso mtalala ki la muki a comme mesela a comme pasteur. Moi combien de gens m'appellent pasteur si na ki peut mutalo kosome na sina sala l'église d'angata na bibwa. L'église dans na mbandaka to na ngende
to na Bwende, to na Boteka, to na Bepumba. De Colville. C'est là que vous avez le mais la Bepumba, to na Boteka. Mais la salle église dans l'IP. Et pas la biso ni kanga. Ok. Bepumba za wenze moi danger wenza munene penza. Ba côté la biso kuna. Faut za masuwa. Il faut za masuwa. Ozomona. Mais papa Max Mbenga concernant ce que l'isolo ya compétition ya ba jeune talent, olobaki que za mabe concurrence bazo salawana. Lolo ba makamuso que Moïse Mbi abimisi selon ye eza ba vérité moko abimisi abi que eza esprit mauvais na sima ya compétition ya ba jeune talent chrétien eza ba jeune trop bazo kufa kuna bazo utiliser ba étoile ya ba jeune ba chance na bango. Comment vous trouvez ça, papa? Mais de Colville Beya, mais toloba makambola talville. Moi je pense que dans le moment oyo, il faut bimisande ba vidéo. Be mission to sala na to nini toloba te. Mais ba finga biso. Au moins penza muto finga mbesi nyama zoba. Ono nazoka make ba ndimi mikolo ya. Ya emsa soka mission ezoleka na kangi na téléphone. Sur émission bandi mutaliboso ya mibala fingi na kangi téléphone pour que ça mutema na capacité ni tolobate papa est-ce que ozu batuloko na pesa exemple j'aime beaucoup maman nanga Micheline Chabani si botie na concours à Majabu comme ça on aura été mais si botie na concours à Lola tala banze maman Chabani hein banze maman Chabani et même batebele na Yesu Alain Moloto. Ba Alain Moloto wana. Yebisanga voix ni na zaina ngo. Mais ya zaina na mafuta. Bonso la bino voix. Donc musique chrétienne ezara likambo ya voix te. Ezara likambo ba on appelle le artiste moi musique populaire. Ayepe na majabu wana beti yango de fois te. Bon bino mo tia mutabimi premier ça c'est vrai est-ce que nzamba tie premier. Alors na lobake avec ce molimo majabu wana. Tozo lobby concours ya Miss na église. Concours ba costume na église, concours ba chemise na église, na lati costume à danger. Na lati cravate à danger. Na otambola à danger. Tozo pe concours à Miss na avec Molimo Majabu. Chacun de nous a reçu de la part du Seigneur quelque chose qui lui est particulière. En concurrence soit nous amabe. Concurrence kondongo to welani. Na zanga to welani. Ata vani mokilelo masha banaza ande na yembaka so bozu pe ndeko ngana na pesa exemple nani bozu pe moyembi par exemple frère Fokodiciel ye paza ande na yembaka ba tika ko kanata so bozu ndeko le Fokodiciel na ma Micheline Chabani ma sœur que j'aime beaucoup ba ko kana mère azana dose onction na ye o ezo pambola bato papa li foko paza na dose ya grâce na ye o aze pa na Nzambe to sangisa bango nde pour na bango mutamta comprendre place na dans royaume et nous travailler pour le royaume et non compétition si vous avez ba compétition ba kuluto ale moloto na voix ainga tam so azal éliminer ainga ka za éliminer mais ndeko ale moloto akufa kino lelo banze molezo pambola biso na santaka vide ya papa ale moloto ti lelo vide za vide amunene za tala banzembo tala ba texte yo mona tango akufa tala ndenge to lela le moloto na kati lelo ngana lela ka mona mobali wana il a laissé un vide aucun loto ko combler vide wana te bon so que na concours à Majabu ba ko éliminer la premier tour donc et qui n'a pas que qui bonzoto cela n'avait pas de soubassement biblique je suis pour que tu organiser par exemple un séminaire ba journée ba réflexion ce que ba ndeko nzamba pesi bango mbongo ebele ba créer maison en production artiste aye batali mo ba texte na ye bazui par exemple un pasteur azali wana formé ba luke un artiste batali ba texte na ye ba corriger papa ba côté na studio ba sali promotion que tozo ba artiste Mambweni tozu kuna nani Mamonambwa tozu bidia tozu nani kuna nani Kachumba tozi bango yo yembi papa bokomo na yo zanani et puis je l'ai dit ici même sur le plan musique et la science ce que na ine par la biswana il y a tout un département il y a musique
Alors bato tout wana bateki wana nos côtés bango sur le plan scientifique. Est-ce que baza comment? Est-ce que sur le plan scientifique ba qualifié ta? Sur le plan scientifique baza qualifié ta? Pour avoir que nous juger bato. Nga sa mémoire na na ina en deuxième licence. Na ki na animation culturelle et développement. Mais na pona si j'ai mémoire nanga et sur la musique. Ba pesa nga professeur moko a dirigé mémoire. Pourquoi? Parce que dans le domaine comme animateur culturel, dans quel domaine la musique, alors je travaille avec un professeur en musique. Voilà, bango to bazar, est-ce que y a une qualité? Qualité ni sur le plan scientifique. Frère Maximenga, le lobby qui est esprit mauvais ali, et dans l'esprit puissance il y a diable. Et là, c'est ma compétition Papa Max. Mais tout le monde est musicien, Moussous, Baouti, Libana, Bamisou, Soa, Bakei, Bafoot, Bamon, bien, grand musicien, Bayembipe, la compétition, Bazu, enveloppe, bien, bon, vraiment, il y a bien. Il n'y a pas moins. Pas même moins, il y a $5 000, $8 000, $7 000 et puis ça. Pour la gare, il y a des moromi balé. Mais le gozo bomambo. Est-ce que bango bazana modi au son tout est à que puissance à ma beza. Devant l'argent qui bonzambe kufi na mboka Congo à cause ya lokoso ya mbongo. Ba musicien lokoso ya mbongo bato balingi mbongo papa pona mbongo tala. Le président nenga tuko ya nzamba za lokumo nous bénissons l'Éternel papa mbate makambo belé le bama ki autour na ye. Mais nzamba sale ngolo azoko na Kinshasa gloire à Dieu. Et nous bénissons l'Éternel, nous embattons les misaïs. Mais ce qu'on a eu le lobo, on a besoin de musiciens à 2h30. À 2h30, on a besoin de bino. Mais déjà minuit, dans le grand hôtel, on a déjà. On se met 23h à là. Même à 23h, à Mieli, on a déjà. On a $10, on a mis la café, malé, metti 2h30. Mbongo. Puisque nous parlons de l'argent. Dans le témoignage, avant de l'histoire témoin. Donc, mbongo ok, bazikuna enveloppe bien makasi et aveuglé ba mourir mon son détail ici ba monter. On dirait des esprits quoi. Non, Moïse a le dit que nous avons matériel ici puissance mo diabolique ezakuna yanda boyaki astra na e contrat wana akimaki na parce que puissance mo ya mabe ezakuna apexi ba musicien na ya église que ceux qui boké kuna beaucoup fi biso to ya matanga na binote. Ya ba leader ok ba yaki bazu ba enveloppe. Nous avons matériel qui va aveuglé ou pas. Ma pasteur Moïse Alobaki est un makasi mingi. Un maman otimola. Ko ba leader ba nga exposé on a cher. Pour na ba yembi wana papa na bike l'amour de l'argent. Ko ka moite batu balingi mbongo. Yango même to komi lelo na motobeta concert à koto $15, $25. Koto $150 VIP. Est-ce que Namboko te connaîtrait VIP? Tout ce monde a lelo, mon pépé ne tu vois. Nga no tozalaka ba prophète. Batu ne tozo ba ofinga ba biso. Mais tôt ou tard les gens vont nous donner raison. Les hommes étaient que notre commune même la VIP. Papa na église ne tokenarana. A toza président de la République. Ton reconnaître le respect na yo. Oza président sénateur mais devant Dieu mutomta lukanzambe na ndewe na ye. L'église mutu mona nzambo vraiment za enseigner ça côté l'église ataza général qui général atika on la porte. Aotika on la porte. Mususu linga me ba garde ko bazanzinga nzinga na etabi pardon. Azali kama mutu na nzambe. Na lukanzambe nanga. Aza bezo ba titre wana te. Bezo ba titre wana te. Donc, likamalo koso ya mbongo, muto bo déclarer VIP. Aya biso VIP après $600. To $150 pour la VIP, pour le pesi bango moi J ezali, moi Lip ezali, moi Kingani. Ndeko pesa ki 1000 francs congolais. Depuis ya ki concert, tina suka. Ata mai ezate, ye mo façon mama ine pour nini? Ya za na VIP te. Qui vous dit que muto a pesi $100 à côté de VIP devant Zambe na Lola? Aza VIP. Qui vous dit ça? Parce que VIP na mokili ezali personnalité importante. Na oza la VIP le pour l'apparence nanga. Est-ce que Nzambe pas traiter VIP? Eza biloko yo satana za koti la biso lo l'église. Mais balingi balobango to lo koso ya mbongo.
puisque je parlais de l'argent le koso mbongo il a pas sa témoignage au bandeko belé le koso il y a un pasteur na République démocratique du Congo on met l'église nyonso de Calvin ma bonzeko ta ndenge moko te et na l'église mususu et ça l'église mususu mais pour na $100 oyo pour passer à simba $100 ma bonza c'est tout un problème. Alors ce pasteur est allé voir ndeko na pasteur et le konga na pas le pasteur Alvin Edenga nous avons besoin de $250 s'il te plaît j'ai tel problème. Ah ndeko Max c'est pas un problème nazo même pas ndeko Mambweni yekuta ko aider yo alors maintenant toke pas ndeko Mambweni pasteur iko mona moninga ne pasteur pour $250 non non même pas ndeko na pasteur moko boa ko aider yo le pasteur en question ba kei ba comme pas pasteur wana non a besoin d'enga na besoin de $250 boye sur place à payer $1000 ndeko Vinlanda. Sur place, pasteur, on a payé combien? $1000. Et pourtant, lui, il avait besoin de combien? De $250. Et puis, needs, n'a besoin de l'église. On a besoin de bon. Il y a qu'à tel jour, accueilli, bakutani quelque part dans la ville, car on a la République démocratique du Congo, dans la ville, a vu combien? $2500 mbalo zoa. $2500. Somba groupe somba boye a pasteur a sepeli a pamboli alinga bimabi photo bimanayo to bimanayo histoire vraie mobile histoire vraie et ça mis la République démocratique du Congo na moko ba province histoire vraie pasteur aina choité pasteur abimila moninga nani mobali wapi na nzela sima pasteur abimila moninga le mobali na nzela sima basala combien de fois 8 fois asombele mutuka apese moi biloko belé l'église bandima comment s'appelle et Nzambe Seigneur nous te bénissons pour notre pasteur merci Seigneur parce que tu nous as honorés nous te sommes reconnaissants Père merci pasteur ce ka balo samba bandimi et comme ko tchubaye a comme mal à l'aise pour passer à yebaki que biloko wana Nzambe te sans une anda comme maman pasteur très joyeuse ah vraiment Nzamba zalukumu papa et na sepeli to comme na mutuka to comme eloko songolo paka la boye so maman pasteur azo bondela azo tondo Nzambe botondi pasteur mutema pasi pilipili pasteur azo kokate un jour azu courage ake komona pasteur moko kaka na République démocratique du Congo pasteur ango azalaki magistrat ake omona e abi papa na yo mona na go za magistrat oza pende kolanga pasteur nazo kokate naza na tel problème na lingo edengai na kelo komona pasteur moko pour $250 batinga ba pasteur mususu apesanga $1000 apesanga su $2500 na son biloko apesanga mutuka tala mutuka kutu yango na tambwa nango apesanga boye zo kutu clear contact yango na bona nga clear contact na okokate abima na ngana nzela sima nazali pasteur na bonde la pona bandimi nazana délivrance boye culpabilité lekinga pilipili zo matana okokate na okokate nga naza pasteur nazali berger mais babima na nga 8 fois na nzela sima allez pasteur asaini pasteur wana comme aza mutamibeko abi pesa na numéro pasteur wana azu numéro pas ouais pasteur comme kubanga pardon ayeba ke ngam na pesa na numéro na ye azu numéro bengue pasteur bonjour révérend moi c'est le pasteur Atabakutuba hein? Moi c'est le pasteur Atabakutuba na besoin de kutana yo c'est sérieux et c'est pour ton bien à l'obéir avec autorité hein? C'est pour ton bien je tiens à ce que nous puissions nous rencontrer ce que tu fais là pour l'église non c'est pas bon à 4 téléphone pasteur a passé rendez-vous bako kutana quelque part bakutani abiso comme na tel endroit benganga a comme pas bengi pasteur ya manzama pesa sope mbonga bien pasteur akiti bakutana ye tant ah bonjour révérend ça va abisa ne va pas comment yo zali moto na Nzambe regarde ce que tu fais on va parler de vous
Comment on dit madame moninga no pasteur oui faut nanzela sima. Au pesa boye. Abe si tu continues, bino mo fin ça comme ensemble. Ce qu'on continue ngai et comme dossier nanga. Et comme dossier nanga. Et comme dossier nanga. Et ça ici la raté. Et ça les mawap. Awa na République démocratique du Congo. Et ça passé à nani? XY. La plus exemple pour l'Axanine. Stop. Omoni? T'as la vie à Mbango ici qui mimi. Y'a bon de co-pasteur, tata pasteur. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Y'a bon une expression oh iko quel okendo. Nangi expression bana Kinshasa beba. Tambola malembe. T'as la vie. Y'a bon une connexion mususu mona ka séminaire mo ezabwe. Kaka le même bateau bango na bango ko kamwate. Ezab mena ba réseau. Ezab mena ba réseau baba benga yo. Oyo le mamobo oyo ezala ba principe na bango te. Église à Congo ezali malade, église à Congo ezala ko kufa, bisala ebele bateki ki bonzambe à cause ba jeep oyo, à cause ya mbongo, à cause ya rozala, à cause biloko se belé. To komi ko bimisango bopona nini? Trop c'est trop. To lingete ndeko za pasteur. Ozali prophète, ozali docteur, ozali évangéliste. Ozali nani to nani tambola malemi sunzamba sepena ki bonzambe na pesio gloire à Dieu sepena nozite kozana complexité na wana ezamba to nzamba pambola ndenga bien bazebele ezapela ba oyo bikota kota bisimba simba comment muto bengi muto na nzambe abima moninga na nzela sima ya ngai muto n'importe qui ta kotsa maboko na autorise à rangote na autorise à imposition de main changa te église a okufa eza makambo lelo mona regretaka et ça la passe na motema na resepela ba mona ta ma mususu mais je comprends ta na milieu ya bano ya mike mais na bakambi je crois que mon vidéo moko onde ko moyembi azo mama moninga nen moyembi mibali na nzela sima ndeko mobali azo mama moninga nen mobali na nzela sima ina katna ça se passe ici chez nous en République démocratique du Congo mingi to matato kita ici à Kinshasa la capitale nabi ke ba sepela na biso la magie dans l'église nabi ke ba rolukisa biso mais Dieu est vivant. Ya to seki pe na ba konzo bazolanda biso. Bo potezaka bango te po bazala ba mbongo. Mais biso batanzala. Biso bazanga. Bo protéger pe biso. Ne biso mo konzini o sepela ki otini moi non église à vivre makambo wana. C'est que Joël Francis a sali wana. Oza la ministre, oza général, o pe sa pe musala ba negonyo soto a famille na ota. Ba musupe bazo pe sa ba un momba de manière sporadique moi 200 moi 100. Mais on sait sa famille mobimata. Mutumoka profiter. Nende kono ya famille. Pour zane vulgaire. Pour tamusa mi pesa na moi masanga. A profiter. Et puis batonyo surtout ba ko témoigner na l'église. O bazo bikola kana na biki na moni. Tala bango. Baza basambela na l'église wana ta. Lelo no ki pépinière komi na yolo. Ba jeune na yolo bozolanda ngai. Pour c'est dommage que la scène longwa yolo. Ba jeune yolo bozola na sali enquête, na sali investigation belé. J'apprends que ba jeune yolo ba komi ko utiliser bilo mingi pona mankiona. Même ndeko amemaki Evala et pas Joël Francis. J'étais avec lui. Nathalie Seti likolo, ni éclat ni beauté. Ndeko amemaki Evala et pas Joël Francis. Nathalie Seti likolo, ni éclat ni beauté. Mais yo zo mbonga mankiona. Na saksi na moni na mona penza ke mutu moko soki ndenge nini na okitana kinga okitisa batu te po nzamba binenga sala biso bambo yo jeune ondimi na moni na biki oke témoin l'église est-ce que biki ça malédiction oyi ba conséquence au landa na sima ya mona vino ebetela vino bongaka te pona ni okene ko sala témoignage à lukuta na église moko sur babetenga lisolo pour non ça l'émission le jeudi hein non ça l'émission mo vendredi na yolo wana
nakozwa evala il est d'accord nakozwa evala famille evala bana quartier chef à quartier naolobisa ye mpo na dossier oyo amankiona ya Joël Francis nakela otina suka ya quelqu'un max zobanga te aza na mbongo eza ye na famille na ye eza ye eza famille na ye aosala nini il va faire quoi aosala nini je fais mon travail comme journaliste qui fasse aussi son travail mais le coup la journaliste chrétien que dit la Bible toujours la sentinelle doit sonner la trompette tant que nous avons danger. Je prie que Dieu suscite une nouvelle génération basala nzambe. Nzamba suscite génération sika. Pour tous les monde oyo, ba longoli ba toposa ko sambela. Ozuna ciseau pe, hein? Otie sérieux concentration. Ozele ko mona po. Mais singara bilomo botie singa wanati. Singara bilomo botie singa. Basa bilomo boye na biloko wana. Ande kwa vie bilomo boye nango. Pourquoi tétraliser maman nzambe bo? Pourquoi sakana biso boye? Oyo sakomona biso ko ba bololé. Et puis vous allez que nzamba zo sala. Et puis dans l'année non et comment bon dimaraté bino oza jaloux o boye boye. C'est comme ta selo ka bo Satan. O eza ki Satan, nzambete. O eza ki Satan, eza nzambeta. Même Satan ku même Satan zo kama. Satan binaka o Satan beza été. Quand oyo Satan alobi boti okosela makambo eza la ngonga te tambola malembe tambola ma iko kelo na ngine koma loba aona na loba iko kelo kendo tambola malembe ya ngonga na loba ta unyo na sonita na force raté na se comparer à mutute tu sais une fois ndeko moko abenga ngai ndeko Max moi je te connais tu es un garçon intelligent autant moi mingi na même pas mutu moi sukola histoire vraie hein histoire vraie Max na même na va sukolanga yo mo vilanga za obeba to mo nga mutanzala to mo nga na za vulgaire to mo nga na suki basunga basukolanga nga sukolanga yi basukolanga pona zwanini na zinyo sauter mais ata lipa muke Dieu me donne cela me suffit. Mon nzamba amona pe que garçon oyo na honoré il le fera dans sa souveraineté dans sa volonté na force raté oya azu gloire à Dieu oya bongi isaïe moi je me contente ata moi ça combien lo sonko la pesenga ata moi chemise à tombola na somi na 10 000 francs na kato et pas ndeko na ba mongo cela me suffit voilà ngeza la paix pour ba jeune. Merci Papa Max Mbenga, merci na bande union surtout balandi biso na basal dans nzambe union surtout na président ya ba musicien chrétien qui est le frère Patrice Ngoyi Musoko na ba makamoyiz mbi ya bimisi oyo alobi ke nzambe atalisi ke na compétition ya molimo mabe puissance mo diabolique ndeza na sima. Je me pose la question ya royeba est-ce que bon ngala zotanga président ya ba musicien chrétien le frère Patrice parce que yepa ke na ekuna yembaki na compétition ya ba jeune talent est-ce que nzamba talisa qui était et puis problème ba jeune talent musicien excuse-moi nazala contre appellation ba jeune talent nazala contre ngo et pourquoi jeune talent pour nga na mama kibonzambe zate jeune talent zala raté mutu muso azana boye amule tinga nga pesi banzembo belé pa bato nga la kona na ngulu na okoma banzembo je na bimsa bimisa obenga jeune talent benga jeune talent est-ce likabo nzamba pesa biso za jeune talent batika ngo ba concept wana mokili na kibonzambe na sepe terme jeune talent ni bazozanga ne parfois ba moyen bazozanga pe bata osunga bango bata osalisa bango bobenga ba boluka kombo me kombo kondi mate babenga jeune talent asepela na merci c'est la fin de notre émission Papa Max boni bana kuna na Ophéline pour votre contact na bande union tout bazana pour ça obenga bana baza bien nous bénissons l'Éternel au célébrer qui anniversaire à moi na psa liboso na Ophéline Christine a koko qui 17 ans nous bénissons Dieu nzamba zo sunga biso les hommes ça là c'est l'évangélisation tozo ça là nanga so betela ngo makelele mingite numéro na psa zali plus 243 89 64 80 627 numéro angwana kobenga no pona ofinga te s'il vous plaît mam to bien to fingi mutu te ta contre mutu te ko finga te s'il vous plaît et puis boka ni sate que na bona loba lokwa bato baloba mais
toi bana pasteur Motema, s'il vous plaît refingate. Toi contre Moutoute, nous faisons notre travail pour économiser trop. To lembi bescoquer, to lembi manipulation, to lembi yango, to lembi mankiona fait disparaître la Kinshasa, to lembi yango. La Bible dit, vous imposerez les mains malades, les mains seront guéris. Moi, je me limite tout simplement à imposer mes mains. Et le reste, c'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui guérit. Ce n'est pas le pasteur. Il n'est qu'un instrument que Dieu s'est choisi pour l'accomplissement. Pour l'accomplissement de sa parole. Mais si on tient les bons tabi quitté, il y a un problème là. Nous avons un son, mais nous avons un sonita. Voilà. Merci beaucoup. Contact et après Max et Awan Nassé. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve à la prochaine. Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezofuta. Simana Antoya Rolbake Nzama Boto. Voyez ce soir. Bye. Voilà. Il est d'accord. Voilà. Famille est voilà. Bana quartier, chef à quartier. Dans le lobby, ça est pour la dossier où il y a Mankiona, il y a Joël Francis. Dans quel anti na souka. Il y a quelqu'un qui se bangate. Azana mbongo, mbongo eza ina famille na. Eza famille na. En salani. Il va faire quoi? En salani. Je fais mon travail comme journaliste, qui fasse aussi son travail. Mais le coup la journaliste est chrétien, qui dit la Bible. Toujours la sentinelle. La sentinelle doit sonner la trompette. Tant que nous a danger. Je prie que Dieu suscite une nouvelle génération basala Nzambe. Nzamba suscite génération sika. Pour tous les gens oyo, balongoli bato posa ko sambela. Ozuna ciseau pe. Hein? Otie sérieux concentration. Ozele komo na po. Mais singara bilomo botie singa wanati. Singara bilomo botie singa. Basa bilomo boye na biloko wana. Ande kwa vie bilomo ko boye nango. Boko tetraliser mama Nzambe bo. Boko sakana biso boye. Oyo ko komona biso ko ba bololé. Et puis vous allez que Nzamba zo sala. Et puis la lande non et comment bon dimaraté bino oza jaloux o boye boye. C'est comme ta selo ka bo Satan. O eza ki Satan, Nzambe te. O eza ki Satan, eza Nzambe ta. Même Satan ko même Satan zo kama. Satan binaka o Satan beza été. Quand oyo Satan lobi boti ko sela makambo. Eza la ngonga te. Tambola malembe. Tambola ma iko kelo na ngine ko loba awala na loba iko kelo kendo. Tambola malembe. Yango ngala loba ta nyonso na sonita. Na force raté. Na force raté. Na se comparer à Moutoute. Tu sais une fois de comment abengangai. Ndeko Max, moi je te connais, tu es un garçon intelligent, autant que moi mingi, na même pas moutouma soukola. Histoire vraie hein. Histoire vraie. Max na même na va soukolanga. Yo me vilanga za obeba. To mo nga mutanzala, to mo nga na za vulgaire, to mo nga na suki ba sunga ba soukolanga. Nga soukolanga yi. Ba soukolanga pour zwani. Na zinyo sauter. Mais attends, lipa mouké Dieu me donne. Cela me suffit. Mon Nzamba à mon appel que garçon oyo, na honoré, il le fera. Dans sa souveraineté, dans sa volonté. Na force à rater. Oya a gloire à Dieu. Oya bongi, isaïe. Moi je me contente. Attends moi ça comme bello son ko la pesenga. Attends moi chemise à tombola na somi na 10 000 francs na kato et pas de kona ba mongo. Cela me suffit. Voilà ngeza la paix pour les jeunes. Merci Papa Max Mbenga, merci na bande union surtout balandi biso na basa dans Nzambe union surtout na président ya ba musicien chrétien qui est le frère Patrice Ngoyi Musoko na ba makambo yizimbi ya bimisi oyo alobi ke Nzambe atalisi ke na compétition ya molimo mabe puissance mo diabolique ndeza na sima. Je me pose la question ya royeba est-ce que bon ngala zotanga président ya ba musicien chrétien le frère Patrice parce que yé pas que na ikuna a yembaki na compétition ya ba jeune talent est-ce que Nzamba talisa qui était et puis problème ba jeune talent musicien excuse-moi nazala contre appellation ba jeune talent nazala contre et pourquoi jeune talent pour nga na mama kibonzambe ezate jeune talent zanani jeune talent zala raté mutu muso azana boye omuletinga nga pesi banzembo belé pa bato nga la kona na ngulu na okoma banzembo je na bimsa bimisa obenga jeune talent. Benga jeune talent. Est-ce likabo Nzamba pesa biso za jeune. Jeune talent batika ngo ba concept wana mokili.
na Kibonzambe na c'est un jeune talent ni bazozanga ne parfois ba moyen bazozanga pe bata osunga bango bata osalisa bango bobenga ba boluka kombo mais kombo kondi mate ba benga jeune talent asepela na. Merci, c'est la fin de notre émission Papa Max. Boni bana kuna na Ophédina to votre contact na bande onyo to bazana pour ça obenga. Bana bazabia, nous bénissons l'Éternel au célébrer qui anniversaire à moi en absolu liboso na orphelin Christine a koko isaki 17 ans. Nous bénissons Dieu nzambazo sunga biso les hommes sala c'est l'évangélisation tozo sala nanga so betela ngo makelele mingite. Numéro na absolu zali puis c'est 243 89 64 80 627 numéro ngwana kobenga no pona ofinga te s'il vous plaît. Mam tolobia to fingi mutu te to contre mutu te ko finga te s'il vous plaît. Et puis bokanisa te que na bona loba lokoka bato baloba mais to bana pasteur mutema s'il vous plaît ko finga te. To contre mutu te nous faisons notre travail pour ekomi trop. To lembi escroquerie, to lembi manipulation, to lembi yango. To lembi mankiona. Mankiona fait disparaître na Kinshasa. To lembi yango. La Bible dit vous imposerez les mains malades mais seront guéris. Moi, je me limite tout simplement à imposer mes mains. Et le reste, c'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui guérit. Ce n'est pas le pasteur. Il n'est qu'un instrument que Dieu s'est choisi pour l'accomplissement. Pour l'accomplissement de sa parole. Mais si on tient les bons tabi quitté, il y a un problème là. Nous avons un son, mais nous avons un sonité. Voilà. Merci beaucoup. Contact et après Max et Awan a fait. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve à la prochaine. Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezofuta. Simana, on te revoit Kenzama, Boto. Voyez ce soir. Bye.